Mais boye baraki héritage la caché à Wenge. Faire à la caché à Wenge. Héritage le sera au marché. Donc on a ma motion mi balé sera autorisé va battre na ma question. Problème était de kolanga. Zia Suzana Kazia Sazaya na motion ma na pause. Bon, Kazia Suzana Ozaya na motion. Nazali. Motion na epande on a biso Tigana. Bon, ndeko Tigana, olobe belé mais si ce qu'on a comprendre yote. Yo moko lobi oza Gaulois te. Yo moko lobi oza Wengemen. Yo moko lobi oza Gaulois. Au juste na comprendre place yo oza te. Voilà que motion na libo. Ba oza wapi. Deuxième question. Merci. Deuxième question na ngai. Yela ngai wenge mobimba ndo che wenge wana. Na longolo mutu bango nyoso. Nani abeta déjà concert. Il y a 13 000 places dans la salle Napoto. Tolongwe wana. Ferry na ozukumisa. Est-ce que ça peut être un concert à $250 par chacun dans la ville? Dans l'année 2025. Dans la ville de Kinshasa. Sauf faire abetango déjà. Pas minimiser hérité. Merci. Ok. Merci. Ok. Na yuki na ina lo baskobo. Na personne en réponse ya. Rappelez poser encore répondre madame ouais. S'il vous plaît. S'il vous plaît. J'ai une petite question. Autour de Olobi, moi un peu belé. Moi, je vais me poser une question. Yo boy va comparer héritier Watana Ferry. Lorsque va porter parole na Bino, il y a Gaulois. Ils viennent comparer Ouira avec Ferregola. Au bazol, il n'y a pas bimisa même Ferregola plus que Ouira. Par rapport à parcours, il y a ma réalisation, il y a Ouira. Ici, quand même, Ferregola Outa, mais il y a de vos gens, poli, la binoada, respect, qui viennent manquer la promoteur, il y a Moutuna Zokumi, ça respect. Tu vois, pour la nini, bon, Marawana, le lot, qui m'a spiritage, tout bateau. En fait, ma mélomane, il y a bonne musique. Pas monique par rapport à l'actualité. Parce que vous ne faites pas le bilan. Vous savez, le bilan artistique et aussi le bien. Faites le bilan par année. Qu'est-ce que l'artiste a fait? Artiste à côté Sakini, il a fait combien de concerts? Il a réalisé quoi? Nous vivons par rapport au bilan et non par rapport au salles. Parce que passé, ça a déjà passé. Même aux autres Fali ne compte pas plus le passé. Fali voit maintenant Stade de France. Il y a un martelé. Donc, au côté, on a bilan. Bilan à faire et par rapport à héritier, moi je dirais pour l'année 2025, c'était négatif. Parce qu'il avait moins de concerts. Il y avait moins de prestations, il y avait moins. On a de preuves, Ndeko. Question d'angeza, on a un quotidien par rapport à bureau de l'Obioa. Question d'angeza, nous avons manqué Ouera. Au hasard, soit disant, papa a fait un respect. Pourquoi vous bêtez la rame à beau? Boutique a fait battement, comparer héritier n'a fait. Pour Bangonio se basa artiste. J'ai suivi une personne qui a dit que, baso comparer Ouera n'a fait parce qu'ils sont des artistes congolais. À la place de Ferré et Wata. Pourquoi vous en faites un problème? Laissez-nous comparer Ferré. Et sa musique, non, il y a des game. Laissons-nous les faire. C'est tout à fait normal parce que Bino comparer déjà papa na moi et puis Boloba qui papa moi na l'équipe papa. Maman motion moulaïboé. Voilà. Ça. Ok. Non, motion. Ok. Naloba. Elingi na tuna ndeko biso Tigana. Ezaka ndenge moko la dame Choluba. Après c'est biso bilan il y a Ferré, il y a 2025. Et puis après c'est biso bilan il y a héritier il y a 2025. Ndé to yeba celui to comparer bon moto to comparer bon moté. Merci. Ok. Na répondre non ndeko na biso moi si pour abi mboka toza moi si ndara liboso non. Maman na ina lobago. Biso to sala comparaison ya Ferré na Oueraté. Comparaison à faire na were outil et pas à Wengemen. Pourquoi la bé outil pas à Wengemen? Tant faire avec une émission, à bengi wera papa Kulutu na ye. Donc grand frère nanga, ba Wengemen ba boya moya grand frère. Bango balinga e kaka faire abenga papa ninga ba no benga papa. Vous comprenez? Mais en réalité, faire à benga Ouera papa te. Ngala yo, te ebi histoire. Soka benga ka e papa. Ezagita msusu. Ami eba ite. Ferré. Ouera papa na ite. Aza grand frère na e. Pour ngala yo. Na ebite soza ina ajini. To mona ne faire à sala test.
nakata wenge na wenge 4x4 tanga sala test yo moko expliquer nga nani azaka leader nakata wenge wana pe ba fondateur ya wenge wana ezaka banani ceux qui leader ezaka wera fondateur pe ezaka wera c'est que faire azali moi n'est pas wera mais ceux ezaki na ba tête bazali nakata wenge wana faire obenge papa te tolongwe déjà wana et a faux débat ave na biso eza na ngoka ke mamandule nde ekendaka voilà selonga na oloba opinion nanga fera ko ignorer we raté ave na biso asala trop pour vienne nga vanda na palais ala fan ya Ferry fan ne numéro 1 numéro 00. Est-ce que on va ebi wera donc répondre à la question Kunati na silistique déjà Kunati et pas ya ndekwa mwasi donc il y a un problème te fera la problème na été et lo kwa lande sala et même biso bongo to suki wana na ye kota ndeko langa mobali alobaki pona makambo ya ndeko alobaki avant nani avant sera na biso aloba ba atuna iso des questions boy ako rappeler nga sur la question quoi atuna des questions Le bilan artistique au répondre tant le bilan est fait pour le but de faire à l'équipe bilan est fait les années en année 2025 na koya la bilan na répondre mutaliboso tu atuna qui na répondre opposa moi si parce que na deux notions il faut répondre na bilan OK c'est OK na bilan yo mo zoloba bien na oki elomo oloba kana pona mamba ba concert héritier beta ba concert abeta ba concert ya ba $200 ba $100 na Kinshasa maman toyebani Kinshasa te Congo eza na Congo na Congo oh sorry ya na Congo na toyebani te bota no ba place en abeta wana ba salle de fête ba place ya ba 100 personnes ba 150 personnes ba 200 personnes ya ba salle de fête eza ba salle de fête so tozonga tangela ngai na neka ko utosila en 2025 tangela ata 5 concerts à Fali abeti na Kinshasa 5 concerts à Pamba mutula donc veut dire affaire pas Fali robeta pe inane atalobeta concert na Kinshasa Nicole Bazar ozo mené biso en ruine boendeni répondre-nous par rapport à la question nous sommes de grandes personnes intellectuelles batamayeli nous parlons de Ferry et Wata. Le débat est basé sur Ferry et Wata. Parle-nous de Ferry et Wata. Quel est votre bilan? Point barre. Non, rien à voir avec Fali. Nous parlons de Ferry et Wata. Franchement. Bon, pour la simplifier, pour la ligne à l'aise, en 2025, héritier l'équipe Ferry na bilan. Oh, il ne va pas se pélisser, il ne va pas réalité. Pour la simplifier, maman. Vous se pélisser, moi si monsieur, nous avons ta loisir. C'est la question, maman. C'est la question de comment si de comment si n'a posé question. Il y a bilan. On a ici. Quand à débat héritier en 2025, bilan et l'équipe a fait. Donc voilà, il y a comparaison. Automatiquement, il y a comparaison. Voilà. Il y a comparaison. Voilà. On peut finir la réponse à la question. Na lobajo banila oite maman na tuni yo mère abina si sano ya yi. Bon, c'est bon. La question nga ezalika misato. Question nga lipoto. Ndelo bika yo olobi yo moko ke oza golwa te oza mwana wenge. E mo ozongi susu ke oza golwa. Ozo comprendre. Te cha stop ana na répondre pour na. Ala defa. Te papa lunga mama ba defa nga na wa orienté. Nga na wenge. Biso to ami bali. Na lobi boye. Na lobi la boye. Place oza wenge te oza quartier la terre oza wenge te fera wenge te. Na bi yo ka ba makamsi yo komi na. Na lobi boye ndeko. La réponse na yo. Toi aswata na ministère na bango montage. Ba mona na vidéo na zala ministère na bango na parler na. Parce que moni makambo ya kozala mobulu.
kozala nzela kozala mobulu kaka en soi bato mosusu bayebi yango bien neti babiso toyebi yango bien et le fait que tobangaka nzambe na leta etika makambo mosusu mais mwana wana soki moto atindi yo oloba bongoki etikali bato awata bomeka kaka na moto ata moko bongo bokomona retour nango biso to bato oyo so tosali likambo il faut leta kanganga tokokenda te namonaki video mo batindeli ngai motu moko mwana moko abangi mpe te alino tosali boye etikali bato ya wata eseye wana na okanga ministère na bango en otage baomona mna na video naza na ministère na bango na parle nango parce que moni makambo ya kozala mobulu kozala nzela kozala mobulu kaka en soi bato mosusu bayebi yango bien neti babiso toyebi yango bien mais le fait que tobangaka nzambe na leta etika makambo mosusu merci Tobule merci oloba bongoki etikali bato awata bomeka kaka na moto ata moko bongo bokomona retour nango biso to bato oyo so tosali likambo il faut leta kanganga po tokokende terrain wana voilà quoi atindela ngai motu namona ok merci Tobule topesa bato asika maloba merci ndeko nanga trésor ozala na raison Tobule na kita non ça là. En fait, je voulais juste donner mon humble avis par rapport à l'élément. C'est qui est très important au la soir. Voilà. Héritier Wata a parlé d'un artiste. Aloba liberté. Pour Abangarané pété. Abangarané pété. D'ailleurs, c'est une toute première fois. Artiste est mort à tombe. Maloba qui n'a pas Moutou. Il a qui a une grandeur d'esprit. C'est un grand. Il n'a peur de personne. Il fait juste sa musique. Héritier à l'obibo, ceux qui vous mettent dans un musicien en otage, c'est-à-dire n'importe quel musicien. Donc, Ego a pu faire, mais il n'a pas parlé de faire Ego là, il a parlé d'un artiste musicien. Moi, je dirais ceci par rapport à la vidéo. Et ça, moi, mon co, il y a rien qui s'en a battu à faire, bas à la minimum, il y a respect pour la bateau. Nikambia Charlie Prince, na Bobeta Manaï, Maramboy héritier Rosani Nakati. Donc, bateau bazan un langage facile. Babanga raté, ba respectera batute, bazan on nyos oye la bonne cerveau balobi. Yango po ala ki sabango ki il faut ba respectera batu. Et ça qui moi mise en garde mon co. Ensuite bo ça ba bêtise na bino, o ceux qui sont pas na bino beaucoup tsara raté. Parce que ceux qui bo meki na ko sala bo na ko réagir. Donc asala ka ro balobara, en fait, il est venu réagir par rapport à Wana. Il a parlé d'un musicien. Toi ba tamaye le tout comprendre. Donc, moi, je pense que c'est ça. On quitte à merci. Merci beaucoup. Les atours à José, je crois. Après José de Forest. Okay. De José Mbala. C'est quoi le débat à faire ici? De José Zana. Tu es de José, tu es topé sur de Forest Maloba. Vous avez le banc qui t'a l'envoyé. Ma déploie. Dans le bibouya. Bande ko bagolwa. C'est Tigana. Na ota ko tuno awa yo boza wenye meno zanani. Mais na biso na ko. Ye biso ata concert moko o wenge beta wenge nyonso to ensemble bango nyonso ba nyonso ba wenge men. Na ngoli mutute. O beta concert ata 13000 na poto, ata 10000 na poto. O la singa ata mutu moko te. O beta ta concert à 10000 na cheba nyonso. E bani na wenge 4x4 bando kitati bando kabwano o panzi bango nyonso. Si lelo mutata concert à 10000. Papa wera beta Bercy tika boy. Et là combien de places? Abeta Bercy plein. Abeta Bercy plein. Combien? Ah, Totika Boyro, Tolo Biabatumi Balo, Totika Boyro. Bercy Zara 18 000 à l'époque. Ah. Tolongo bon, Tolongo Kaswana. Na tunyo su awawa, yo biko faire à l'équipe héritier. 2025, c'est si il fait abeta ta concert, à $150 la ville. 2025, les bandits signé. Na ba salle de fête. Na ba salle de fête. Concert VIP ezalaka na basale. Ezalaka na basale minene tibe. Concert VIP ezalaka na basale.
Éviter. Dans la salle de fête. Il y a un concert VIP, jamais va continuer VIP le roi na arena, aucun arena mon concert VIP et Simba. Et l'arena tiens, ma salle peut aller. Il y a moins de monde. Il y a la question dans la salle nini. Oh, on peut concert VIP, à part la salle de fête. C'est dans la salle. Oui, que faire abeta na chapiteau. Oui, mais ambassade na chapiteau. Chapiteau à Shark. Oui, bi. Yo muto lobat. Oh. So da mutu abeta da concert na salle. En foot na ba grande na Kinshasa ba salle minine za ba Pullman, ba Rotana, ba Hilton Hotel. Place ya minine ba abeta GV abeta na Congo yango wana. So jamu zo beta da Ndeko Kazias na katote ya lobi aza muta wenge aza muta faire ete mais amuta wenge mais entre faire et héritier na muta umeli na wenge koleka muninga. Muta pesi ebele ya ye na wenge koleka muninga. So ko soutenir muta wenge solo e ozala wata to e ozala muto alonga wenga ke quartier la te. Ndeko tigana. Wata bien. Héritier ayeko kuta wenge ndeni ayekuta wenge da bacha batol na ba plateforme ya munyo sorti na kure kota ya bongo te nana ebisio papa mamnyo yebisa héritier na tani héritier na 40e album aye na 99 na 40e album aye na solo la bien aye na nini na solo la bien oui papa na 99 oza wengete oza muta cancel la terre papa aye na solo la bien na nzembu nini oya chaka ndeko tigana zela ngana ngozo maloba ndeko Kazias ça veut dire que na maison mère assorti na BCBG nalobi ndeko tigana aza des fois mais ya comprendra quitter muke azo yokana bien nalobi To pesa forest maloba pardon. Jana si ça pardon Smoky. Boye bisa fere. Ne mimo na raza grand. Abeta peta ba concert ya na table moko ata $150 na mutu moko ata $150 ata na ville. Ouais ba concert ba invitation. Mais éviter concert concert ba mbongo. Fere ata 10 personnes te ya mbongo na Congo. Ata 10 personnes ya mbongo te na Congo. Aba concert ba association bo na beta ba invitation ba etiki la ba tundire église. Na omoni ka héritier za capable ya Gana oboya na JB. Ah papa. Yozo boya na JB po JB va beta ba VIP belé na kine. Te koko tanga na polémique ya avait la bisoté. Na boye pour la nini. Na ko boya te on a bito ka Kazias cité pour te besoin de rapper forest. Ngala bec na potara ala tanga concert ya VIP ya faire na 2025. Exacte abeta VIP te amusenzi. Donc toke na forest. Ah yoka ba mozo employé. Hein? Yozo benga papa mukolo bongo musenzi. Ndeko. Est-ce qu'on est démontré? Oh, il a faut dire que bah il a l'idée la bien impoli. Donc il a tout gagné mon quoi. Ozo mona. Hein? O benga papa mukolo ala wasi na bala musenzi. Wata oyo bafingaka azanga papa te. Nani? Wata no ye moko déjà dignité na ya miteka ngo ezala ba YouTube. Papa, topé sa forest maloba. To buleta forest la munene pardon. Nati de lango. Ouais, la vie privée. Igano. La vie privée. Yo wata sana bogo yo pesa na bogo. Eloko ni asika. Eloko ni asika. Dimitri to kana tolo ba moro désordre de pardon. Otika Simoki déjà dit que faire à musique. Otika il est très banine. Bon, voilà. Tika mutu mo aloba. Double stade de France. Dimitri, s'il vous plaît, Dimitri. Double stade de Martyr. To bule kitsa Dimitri pardon. Palingo landa ordre te. Pardon, c'est fait. Kitisa zo baby sa live. Pardon, na bozala kimia. Ah papa mutu mususa zolo bakanga micro to ka forest. So yo. Na bozala. Ok, merci. Ndeko na ngai na eloko liboso na yeli bino na nouvelle que Maduro a renforcé sécurité na. Maduro nenen. Ah bon, on a dit que Maduro ça na Donald Trump pas ça. Donald Trump a dit donc que Maduro
azoya na ye so bon équipe simple américain moko donc ils ont Maduro na tchebe en plus précision de taille abina ko na caméra quelle assurance aiguë avec des antennes donc la minute sur Maduro a sali sécurité a renforcer les sous ndeko nanga tigana omoni ba bado o boti na porte lupango wana bon vent ba voyou wana tango bata wata ba ko na ko zo Maduro mon cher ba okima mon cher ba osala reprise stratégique voilà ba obela ngo te sala ga reprise stratégique na ko so vérité mon cher ba okima ya mi balende ko ngai tigana sala mutu na bi bolongo loko fera wenge te fera quartier la terre tika ngana loba yo loba ki trop tika ngana loba na expliquer yo monda vie nyo sa wenge wana moka acte fera longo kana wenge ake quartier la terre balinga ka yete ndeko na zo bisa o vérité tout la mutu sa wenge ba biko ya wenge ba ko yebisa yo ba sepela te et ça la bango bien te so moni mo ko zo deux fois sur tellement ça va clair ba fu ma fois la sango pe na passe ba sepela te ba vie wana bocha kana wenge te alinga kofi mingi ko ka viona nyoso wenge mutu sa ayedi alobi ke na mission boso na politique ko sa suivi ba tuno so balanda mo communauté mobimba na ba africain mususu alobi ke concert a kofi eza biso concert a kofi eza bino ba golwa de ya wele eza bino te donc cela veut dire vous ba makambo quartier la terre s'il vous plaît mutika o to ba wenge te bozo wenge te vrai wenge c'est wata on va servir biso na bakila na corps âme esprit après ça tient banzembo ya danger ko le faire na kata wenge faire ça no ba fort chanson tous les trois chansons ndeko donc ba tika ngana lo baté ndeko na ngai sorry guys atana ba fort chanson na wenge héritier banzembo après si faire n'a rien contribué la wenge musique à maison mère et ce que on me tika ngana lo baté s'il vous plaît, Dimitri. Ce qui fait, ne ba ba ko so contribuer on a mabia la qui te contribuer et bon si go qui baisse on a 90% 80 qui met sur le bani na wenge BCBG ba ini si so 80 que ngana OK si je te tika ngana le bakon de ko vite lobby nalandi go tigana ndinga soluba ozomona donc faire sur la tune de kotigana mentor ya mutu so na mentor ni apa ba jibela ba wona de ba bima mentor ya jib ya père des anane o répondre ngana parce que pour qui le mobimbe ye bizala conscient mentor ya faire la musique c'est qui ya wera si ko mentor na lingala to lubana ça ko na lingala mentor na lingala ya papa ndeko na ngai tout ça kama yele comme ndeko na ngai mais yo lobi awa ke fait papa na kaka yana ndeko na tout mais yo tuninga mais ko fikio kasi te pour me expliquer yo ko yo tuninga na personne ma réponse merci la réponse na yo nga zo ba yo ma réponse yango wana ti voilà on a raison ndeko na ngai ça c'est sincère mais si comme ndeko lobati ke ata papa na été mais tandis on a la réponse yo moko ndeko na ngai omoni faire ninga za carnet d'adresse de la Congo voilà pourquoi comme exemple tant mbongo na yo ba futa ya sali musala na mutoki na ye et sali combien d'années pour ba futa ye yo ndi pe na fali ba ko futa retard bongo on est héritier ba ko futa retard bongo Koffi Olomide mbongo na musala na ya sali ba ko futa retard bongo tigo e sali ba tika na itende ko na pona la sao ka sala carnet d'adresse na okoma ko na makambo ya mais bande robot tika ndeko lo ba so ndeko Forest Loba pardon Tigana kanga tellement ça na carnet d'adresse cité voilà pourquoi c'est là qui mbongo wana et pas la première dame en plein concert azolela pour la scène ngo ava ba ko lela na concert maman na zuité maman toliete ameka qui na cessé en secret amoni que azoko atteindre présidentité yango bimi na miso bato. Vous comprenez? Pour vous dire que Azan a carnet d'adresse. Donc, pour pas y avoir joyeux et pas y avoir Donald Trump, c'est facile comme bonjour. Héritier a bien pour le cabis surtout dans la panel là. Là, bateau, c'est là, bateau, héritier a bien, bani.
Vous comprenez? Pour pas rejoyer, et ça facile à éviter de rejoyer. Bado wana boche liboso le pango wana bomona ba wasa ba vidéo bakokima bakotika bakota pena bon po bazuye bakotise na kata coffre poto bakota na kata coffre bakena epena ti chez wata bavandisi ba filmer wata zuya bo filmer ozomona. Donc pour vous dire que en plus Azana nous fait grand artiste était pour na il y a sur 15 ans de carrière, sur 17 ans de carrière, sur 20 ans de carrière. Azana a 5 grands concerts en Europe. Soit ça grand année, Azana a trophée, Azana a disque d'or. Ce que vous avez fait quand même Azana grand année, bilo on a mis sur ça, on doit critère on va ça la grand. Fait n'a pas ça. Vous savez, biso ba congolais tout ça ma kamusu oyo, tout ça peut ça musu ba place au ba musu ba mérité. Vous savez, sauf tout l'angle la bientôt va la bientôt c'est ça, tout ça la bientôt tout ça pas bongo sur place. Tu peux bien faire le grand terrain. Vous comprenez les gars? Donc ndenge zawana bila ya wata eleki moni tellement za na ngimate ko mo critiquer o te ba salle de fête millennium ba salle non so ba bete la ngo ba concert na Congo botonga to ba salle ba tonga te eloko mo ko ba concert ba vie et puis to beta yango wana akena ba kisangani ba salle ya minene o ba beta ba concert ezaka yango ake partout zo tamu Lubumbashi so yo linga beta salle botongi ba salle mususu siko bino siko bo beta ba salle o bino bo ya danger bo tie $200. Ndeko nangani biso abana wenge toyebi ba capacité ya bango nyonso nde bazawana toyebi ki wata toyebi ki fer toyebi bango toyebi na za na esprit na za na esprit toyebi pe ba kino ba vrai kino o baza na milieu musique o ba kenda ka pena ville o ba kota ka pena ba concert o ba landa ka bazaka ba yebi na ka nyonso bo ko sa mutute ndeko nangani ba vrai kino ba yebi o ba kino ya milieu wana ba yebi ke wata na kisasa ba moni na sala ta na maison mais faire dans le quartier latin, ou à t'avoir affronté dans la boîte. Nous tous ces histoires, bah chez Temba Panza, là, bah vite et quoi ya, Nicolas Wata, bah petit c'est même beaucoup t'acheter Temba, bah tu vas y histoire, bah y bah événement nyoso. Sauf aussi que là c'est le gouvernement c'est là n'y c'est le yo, na Wata na fait na un esprit, c'est le c'est bien c'est Wata pour un esprit. Et ça clair, tu y bien mot. Merci Badeko. Pas na baxé le comment. Forest na question moro. JB. Wata fonda JB. Lisole betama mutabete lisolo na ebolote bazalaka ebolote. J toi na wata. Na millennium jiba mela. Wata fonda JB. Donc wata n'esprit ya makasi. Otika blogo wana. Bon, na évité sur la tour na parole to pesa ndeko les évangiles. Ozawana Wata show de Lubaki, to pesa na bato na balobi te parole si matozong et pas na onde ona. Rosny. Bonjour, Mathis Koya, on va vous passer la parole. Rosny Ozawana to pesa parole. Rosny. Ouais. Bonjour à tous. Évangile tozong est là, désolé. Bon, papa, il y a d'autres choses. Surtout sous la, il fait tout sous la, il tuer ça, tout sous la, il est cool. Vous en parlez. Nga, na tongo lelo na uto sana bova na vini à faire, hein. Mambazo le bon faire na forcer, bon na bosso tu ni mutwana ke so tu ni ke no, faire azak bi, a eu sur côté faire azak. Vous en parlez. Aux à l'esprit, et ça te que non what as esprit on les ka faire d'abord, hein. Il fait tout ça d'abord mikolo. So analyser interview ya Wata lobi clair que non. Ceux qui va toucher membre na ngai na kozwa musicien na bango en otage. Alobi te na kozwa leader, il fait tout ça d'abord maïle la place. Il fait tout ça musicien ça fait il fait aloba leader. So aloba leader biso ba golo na tinga soda na kopela. Ya alobi na kozwa musicien na bango en otage. Arozwa ya ilus, arozwa peut-être Igor Lubasa, arozwa Mao, peut-être azana besa ba musicien bien. Peut-être à calculer la musicien on a J7 arozwa pour à renforcer ndenge zo ba musicien fabricage. Mais tu comprends la teke ba golo ba koma non, arozwa faire, akanga faire na otage no, alobi comme alobi na kozwa musicien na bango. Fait aloba na kozwa faire, poto ndimage Wata za esprit. Faut aloba na kozwa leader na bango, poto ndimage Wata za esprit. Parce que alobi na kozwa musicien arozwa pe ya ilus. Pour ya calculer déjà ya ilus ba no bina ba ni mani. Vous comprenez?
toko matena ba panel ko lobela ba mambuneti wataza mutu wataza congolais fere pa za congolais wata legi mutu na esprit te on pas ngala bandota on a dit peut-être ba musicien deuxième équipe à maison mais bébé nchon abanda olongola bilo wa fa brigade so beti fiki 2011 au mona wera okumiseki yango bano bo uta na bandota mona bébé nchon on pas héritier ça na ba force te ko so ba nini o te ya koleka kingani ya koleka kingani wata na kina beta nani so tindi voyo abeti mutu ezaki uza esprit te netinga na kocha ba mbona anje na kocha pe $100 anje bo betela nga mutu etinga za makazi na makazi te na tindi ba moyen anje do ba moyen pe kingani pe kocha ngo to bando ko lobate ko bona boyo te na nga antake kulwa na monte ke no wata do beli fere ife alo ba pena kombo ke no so ki ba beti mutu na okanga fere na bova erita lo bibonte alo bena okanga misise to ko so pe ke no okanga ya ilusa okanga kingani fito zape moi maele na place wana isato bano tsaka ba kibudi ba makelele o bona boye erita JSP erita bona frontage jibe de okatanga pona yo faire za musicien te faire ça musicien alobi il fait le baguette il fait soit leader papa faire ça asa chef d'entreprise il fait le baguette non soit leader na bango faire répondre à azane maçon azane musicien te wata lobeli ba musicien ça bona faire ça musicien faire le baguette na soit leader na bango yo orchestre mobimba il fait le baguette na soit leader pe na faire tu vois le baguette na soit musicien c'est vrai que non faire ça musicien ya ilu ça musicien marque ou ça musicien ce ko lobi na soit musicien na bango ce ko bo pointer ba moka ko soit faire par rapport à quoi faire mutabeta Charlie Presté faire pe mutatine batwa beta Charlie Presté et fait ça na place on était papa so le gars on repona yo ba spiritas ata so ba beti ba go ba musicien to ya G7 et ça la ngelo te ba simbara ferité te ba na bien do ba beta o ba lingi c'est ba spiritas ba za soba ba ke ka ba kutana par exemple ya ilus ba beta ya ilus o ba kutana Igor ba beta est ba beta ba tout bon ba beti Charlie pourquoi fait tout na ba question non papa babeti Charlie et Charlie bagola bala munga la toma bakanyika Charlie mama bandu beta Charlie non comment il trop c'est trop ce ba spiritas ba monge non muto so déborder na wata ba obete netinga par exemple na lobela faire na on déborder les wata te siko ba obete na par rapport à quoi tout ça même ba tout réseau na place papa ba so beta ba to ba so déborder ba beti yo déborder to lo ba no ba analyse non normal ba beti lo par rapport à quoi ba ça ba ça ma bon matin muto la munga na tonga ka o te fait to beta kingani il fait to beta kingani non so le biga mabe ya leader ba frapper yo parce que le biso landa ke émission maniga landa émission maniga sa ki lobi maniga lobi ke no Charlie Prince ça ba golo ba beta ki ba tuna ken piana ba tuna nanga ba golo ngandeni papa bozo ote ba beta ki sere pas mettre ti ba beti Charlie te et ça bi gogo ya nani Liverpool parce que Dede what as a leader grand leader soit disant comment reçoit na fanatique lo balika mo répondre fanatique ba bleu wala ki tape what parce que ki wenya ngo bozo basi ndengo zolo babongo kokota mbala moko kote ya wata te po wata répondra ki Joana te wata tanga ki kombo Joana o lo bate e papa nga solo ba nga kata ki o maloba te te na lobi kaka na pesi yo maloba ozolo ba bien mene o beti nde bordire yango wana bon ça va na on la place là on s'en parle et ça tu vas bleu on est chouana on s'en met tout ça pour ça que non toi côté ba beta ki kingani oh côté ba beta kingani non tout ça pour ça que non musique il faut liate ba beta ki disque et simba nzembo ku te betite généri ko simbite dans le bon oyo comme itata kingani oh asuba na ndako wana swe ba musique te bosiko Charlie Prince akoma na ba niveau bon bino bon favoriser ngote Charlie Prince afinga na nité on s'en va Charlie Prince afinga na nité na mboko ba misisa critique na ite lelo Charlie Prince akomi mwana malamu komba gola ba betse de mbata Charlie Prince akomi mwana malamu zole ate ba sali bon kindingu ndeko tolo banini kindingu afinga batundeni explique pe kindingu tanga zepa na bino afinga nani te afinga batundeni kindingu afinga kindingu pe ba beta kindingu no papa nazolo kindingu pe ba beta ate olobi Charlie Prince bozondima bongo pwani bino bonondima kindingu bosepela na bien ngane tinga na za golo ngana sepela babuzo batenga tata bona za bien éduqué kindingu babeta kindingu na ngola babeta kindingu na lemba kindingu magi asaki epa biso kindingu banota mape na risque parce que po ebike no mamba banosa est-ce tata kindingu bakosa baloba pesa kindingu bana loba bo na ngola bo mona ngo fera epse no na boyi polémique pesa mbote pa bagolo parce que place qui fait la tinda kindingu esa Bazamba, koloba ke ono, yimba na otinda nga yakosi. Tiko lelo na zo chika fere, mioka.
lelo ndenge azofinga fere nani azotinde lelo ndenge azofinga fere papa yoka tenga muna oloba lelo ndenge azofinga fere afingi bametre kimsa nani atinde fere moto atinde toza bato to raisonne te papa toza mikolo pardon toza mikolo ozopa ya oloba wata aza wenge olega fere akende quartier la te basepete te yo ozala kati ya mitema bato wana te ata basepete te na fere eza nango ete na mokili jésus kutu baboyeba mpona barabasi eza nango logique fe bango tu basepane te ozomba ife bango basepane te toza te keno to banopelisa moto wana te wata alobi boye bagola boprepa non ata bopelisi moto lelo keno ata tozwaka wata ke akangi fere bati neti tabati na ndako awa te wo comme si eza bawata batiki mpe papa totika te mboka yango eza nde toviveka neti bangulu nde toza mpe bato to raisonne do bino tosa bino esengeno bafrappe yo peut-être boza na poto na place niso batkina osepana so toluka kimia keno bona bo moto azolela te moto mpe aza te keno te tobondela mpo tosola te monde ya musique ekendaka no bakritike ya musique ekoma te ya batata ekoma te ya babona boye non wana eza bafaible bato bafinga neti nga nakofinga te nga moto bafingifingi kufera nga motu oyo afingaka batata na bien ngai papa soki ide si papa komonipose parole te bosangeli ngai nde papa nazoloba te pardon ngai ata bamasala ngai natikalanga moko bamasala bato moko boye bamakambo mabe mais babosani ke héritier babengai maître supérieur wera faire sur place na kati ya maison mère donc parla na ngai lobake non o nyonso basalaka moto osukisa bango eza nde héritier epuis ndenge baza wana bakotikala kosimba moto moko ya wata te po bayebi ke soki bameki kosimba moto ya wata bayebi ndenge kokoma mais ya malamu ezalaka ke na oyo héritier alobi yango etangisi bango tu monoko. Merci. Merci Trésor. Bonjour. Oui, Poto News. Tozo Kao. Ouais, père, bonjour, Boni, panel Mbambo Tenabino. Mbotenao. Bon, en fait, c'est pas un débat, il y a héritier Nafere. Mais là, au moins, on a reçu na ba Gaulois, na ba Spiritas, on est tous les Congolais. Mais, nga naza contre-parole à héritier te, mais na linga ki na recadré pe héritier te, mais ba Spiritas bon mais comme moi m'ke ko comprendre. Tu vois, leader nyonso a lukaka ko éduquer masse na yi, to ba fan na yi. Malgré que fan ezara moi passe pour na ko encadrer. Omoni soki tozito tiango na terme ke komi héritier kanga fere. Pirement c'est impossible. Ce que tu as analysé, il vous a pirement impossible que héritier dans la capacité de kanga fere à tenir na ndaku na. Fere pe même peut-être rose à la possibilité wana tia ko kanga héritier qui tenir na ndaku na. Comprendre? C'est impossible batambola wana bango moko te bazaka bien sécurisé de gauche à droite. Mais ce qui est là, Spiritas peut-être Bogoloba, qui est héritier à Kangafere, peut-être cause à moi un peu bizarre. Nande bino bozo raisonner les boloba. Na vie tu enviara Mikolo, tu enviara balé quitter, tu bana mikete. Tozwa exemple ya bien ou ezo héritier à Koloba et ko édiquer masse, to faire à Koloba ou ezo édifier peut-être ko édiquer aussi et ko édiquer pe masse. Zambota, mention. Oui, mention. PDG, Zela Kaka, Asil Saïde n'a pas tout kata été. Zela no Asil Saïde n'a pas tout. Na sens wana, toza bédicateur de masse, bango baza artiste mboka, toluka, pe ezala. Ceux qui boyota surtout les plans soit il y a héritier, ferré, sonant banda guerre de gauche à droite, bon, moi je sais pas. Mais ils ont musique qui n'a bon. Pour ce que le bozu mundu qui boit si héritier, boma faire peut-être en lingangote. To faire sous bapé ses armes, boma héritier peut-être en lingangote. Maramba musique, et soukara, ma musique. Ils ont héritier répondant qui bon, ils ont opinion héritier, ils ont grand artiste trop corrigé na télé, mais ils m'ont fait côté zalita mazo yoka, puis azota la ba image quelque part, à ça peut moutou.
to éviter o ekoya lobi donc na suki na ngaka wana merci. Ouais, merci. Kokitate Poto News bandeko baza na moni pe déjà singa émotion. Nga pe nenga na lobelo moko avant apé sa PDG maloba. To bula chaki audio tantôt to ka kitango héritier zoloba atikala jamais kotanga kombo affaire. Alors pourquoi bino bagoloa ba se sentir visé en fait? En fait, pourquoi bagoloa ba se sentir visé? Parce que fait héritier atanga ki musicien, atanga kombo artiste affaire éteint. Alors pourquoi bagoloa ba se sentir visé? Question à kokyo tuna au Poto News. Bon, exact, non, on a répondre. Bon, en fait, tu vois, dans la vie, tant on a robanes na yo, na lobby que ceux qui au salaire, na robandobé aux alentours na yo, PKI. Donc, ceux qui mangent Liverpool Moutou, a tiré un message, et qui héritier a répliqué na mo, a sali droit de parole, droit de réponse, a sali réponse, a répliqué contre Oyo, Liverpool à l'obaki. Comment on directement, ils ont s'adressé et pas à faire. Il y a un chef na bango, baromona image na pas, na kangi na parler baromona image, tu vois. Tant que le bar na maître, tout ça dessine à maître, à tout ça dessine à des élèves, directement qui ne va pas mettre dans sens soir. On est tous des Congolais, tous à la katikati pour que tout le cas marambouz à la guitare dans ce sens. C'est bon, tozo mention il y a PDG et bon peut tozo mention à Lyon et bon to peut sa peine de comme sous maloba. Zalana pour nous répondre à la question peut-être bon tout non. PDG toi au camp déco. Ndolanga Poto News. Nae na taza posa tunoka question na ndengo lobi ke faire atambula rapena batu. O eza ke non pour ba ki jouer eza impossible. Selon you, pour eza selon ngati, selon you. Nanga na rappelo ka eloko moko. Est-ce que yeba ke héritier panza sécurité c'est Léo? Na répondre yo tu na tiko silisa. Te répondre nga non na tunika soko yeba héritier panza sécurité c'est Léo. Ba mettre c'est Léo pena ndoti la mutima ba panzani. To yebi yango ou pas? Mais excusez. Bon, déjà sur na répondre yo. Ce qui peut-être à panzaka ya c'est Léo, peut-être yo vous assure que ce qu'on panza faire de éviter. Omoni mutu azwaka maele na vie o ebimaka nga soko mokanila nga na koluka kozala plus malin 10 fois plus malin que na ndenge ka yo olobela abando se préparer butu na moi osomona mutu ya mayele apesaka na opinion na kanda te to arépondaka na kanda te oza na maîtrise moi osala tio moi ya grave c'est ça naza ni pour les Gaulois ni pour les Warriors et par les défis des spiritas tu vois na sens wana nga na répondre te ke mutu pe de son ina salo mabe na betelo li solo te net nga boele kasi na betelo li solo te donc on préparer la plan na paf contre temps sur temps can attaquer le mouvement ici na gagner mbamo dans ce sens na sens. D'accord.